pesaki na pesaka gauche droite na katikati flash ingeta to bin dansa luketo mama leki na maison mère yo a remplacé na maison menga na remplacé na ande kwa ambulance d'Angola po banda musique salama na mutu na kasha ba ambulance te na kei na maison mère na animation banga netina nani oyo banga bona na maison mère o mi talimna waleginga te la maison mère mutalegi muninga zate tu olo babo ya solo te le qui azate mutu na fonction na lo beso le beso za na fonction na Bexa za na fonction na Diego ana fonction Bexa bang sa ote Bexa ko bang sa ngate po tala kaka ayo sala test nani abujaka ngate kidiba yo kibola bo so ngate mbeba koya boni basango boti obeta na bandundu to beta même c'était grave catastrophique boni to beta na bandundu bana kikwiti baza na ba auto apoka bayebi mikate za ndenge nini foko libumwe za ndenge nini foko mikuwe za te kaka misuni bukaye kitoko ki wana sotu ni bana koto na tout bayebi ndenge kangi siko bogene combien animateur tokende 3 do beso Bexina na ambulance d'Angola est-ce que les na animation les na shop na sotu ni même batade ngana yaki première partie po ngana banda ndule na bandeli na fongoli ouverture ti na zawana ngana za c'est la classe na banda ndule bandeli ndeni po ngana ba animateur boze bela banda onde kaya na binga na banda concert na banda dès le début na bandina ko comme jeune talent ou bien à l'effet des rideaux bien tu as levé les rideaux te ngana za lokola ngana za alibitre ba animateur ya ba wenge na za lokola na 4 alibitre ba animateur ya awa na lokola na za au milieu Bexa ndima yo alibitre na ba Bexa yebiki ambulance ninga zona lo beso to les gars ndima yo alibitre na lo beso yebiki ngana alibitre ba na wenge na lokola au milieu au sala ni rôle na yo ya arbitrage rôle na ngana za ambulance na memara nyonso donc ngana ko yana ba crier ba na ko yana ba crier ba obatali kolo na ko yana se na ko yana kati na ko yanga dona sawana na polyvalent tant on lo boye o mikanga pena bien moto polo beso ndima na ya kanga bien mais ngana yemba mo Luanda na yemba mo ba chapeau d'homme ba yebi ba chapeau d'homme ba yebi na uti Luanda na yemba mo mais là ba prémisse kitoko yana wala mamo deuxième semaine biscuit prince ngaka na mokonzi biso de na o marché na ikanga nesu inge na banga na siko sera nani so non lo babongo est-ce que soupe na bituma o ezala na kata parce que bobike okeso ya lufelo na ba animateur en plus na wenge soko mamba ba tester soko tuni même ba public na ba benga rambi ambulance ngane mna yaka wana benga lo besote donc na makamunde komela na wenge différence za nini yo na ba animateur mso bazala poto ba affecter nze bino be ba animateur maison me boso la raté te lo beso moto ya l'équipe pesa ba pesa na moto ya ba mascara ko fenta biso miko to beta dio mona lo beso yangi ame no welenge ama igwe ambulance yeso boga ambulance ngana bogi ya lobele e kota na pete obomi bango kuna ndenge nini oyo bomeli bango kuna bomi bango na mikate za ndenge nini fo na bomi bango te mena laxi pour moi so balongolo kini bakeno voyage faut au baksa implice bakeno te pour quitter orchestre bakeno po ozana capacité ya ko c'est quoi ça combattant vous avez combien d'animateurs tu connais 3 Bexi lo beso na ambulance d'Angola bo poni gayo Diego azali boso na oneni ya tsayoki mais ça va makambu eza ba makambo ngo tozoloba te yo tikali yo kei Diego atikala ndeni po Diego ali boso na eza ba makambo kaka na yebisoke ambulance ana capacité pe okida liboka nenga ye obine liboka nenga ye mikolo liboka o animateur na bino ya faut que ça ba étage te ba liboka baza ba tout mo déjà même na ba voix est-ce que liboka za na voix o capacité voix nanga ngana ko ganga ti na ngambo stade ba koyoka sèche yo oleki liboka na leki liboka te mais na za na capacité liboka te do yo ko kana liboka te yo na maison men niveau nani na maison men na niveau animateur niveau nani na maison men niveau na ngeza ka ba qualité to wana bango kasi liboka pas za qualité na bino te liboka za animateur ya wenge abinisa pe to mona on va na abinisa to mona pour un animateur instruit na tanga na za animateur voyou ya on le beat niveau ya animation eza ndenge nini yo za niveau mona nani en plus banani baza na se animation na se na yo na za niveau mona capacité ba animateur ya wenge oyo yebi ndeti nani liboka kana no bide iboka
liboka te so tangelinga bongo na omona ngo pena seke oyebi te ba de neni na animateur na bino yo lobi oza niveau ba capacité na tangi na tangelo na sungi liboka aza animateur mais na capacité ya animation na nga liboka za na inférieur aza na C nga na likolo ebongo Diego aleki yo mutu aleki nga za te siko ebongo Diego yo na Diego na aleki yo na Diego aleki nga pos ancien aleki yo na kikala na ancien ko aza ancienité na ene yango aleki yo te toloba siko na ndenge artistique tenke na ndenge musique bon na ndenge ancienité te tolobela différence wana ndenge musique te na ndenge musique pena na ambulance dango la nde comprendre oui yo teti oui yo teti oui yo teti fo na lobi vérité o ezake po moni yo kanelo pa ma sengo test na likolo wa boma pa na ko tsoyena mamba test na nde yango bana la zamba balinga pe na ki soyena test leki alingi na bete na sima te kaka na podium awenge amankenga beta na sima na beta na sima pia Bana websa nani nazo bwaka cri o ezaki na yambela ba animateur soko ye na tel na bité muto fona obete na likolo na obete kana podium awenge muto bolo ba est-ce que créer problème so landela to za la page ngala la page na landela ma maison mère bien liboka wana oyebi guerre to le kana Diego guerre wana guerre uto le liboka na Diego na silisa yo yom to silisa yo soko zala ki oyebi guerre oyebi ya boya ne oboka quand même oko boya te ye mon papa zawana le roi de la boya ne oboka misa ne ba plante boya ne oboka le roi de la forêt zawana le bina minute so batie loko mais on va tirer la yo kendaka samba batali kaka photo benga au secours ambulance yo particularité na yo eza nini na ba différence animateur mususu yo maison mère particularité na yo eza spécial oyo ambulance za la nango oyo eza pas bato mususu suis digital polyvalent naza na capacité à travailler loko ya mututu est-ce que oyo lobi wana oyo miko ba otala yo kuna siko tolingi na osunga na sunga yo loko beta bato tout to banda obeti ya liboka na bana liboka obeti bilo liboka so obeti liboka na tangelo mso obeti to yena ole liboka fort to yena animateur na bino na tozo fula émission ne ba bino bolinga ete te to na linga liboka te bino bolinga ete a collègue na nga na kuta ete liboka ya pondu motute ya mbika liboka mbambo bana balembolizani liboka nanga basheri batuta kapo tuta tu biloko ne ngwana sili obwaki yango ka bongo na bwaki yango bongo pona laksoki eza ube po okoka obwaka yango te te po okobwaka yango te wengeza nzete waranza musisa wengeza nzete igwe yango te kria liboka yango na ongana yebi est-ce que tokoza bwaka Diego ya Diego Diego ka waso bwaka yenge makotelema o bakobina o eloko facile merci mais na komo ba cri na bango si tolobi ke non na kata mobi obwaka ka cri obi oza capable ya kobwaka biloko na bango ofinga njama ofinga njame bexi ya mwana leli na kobeta bango mutu aletoke yo jama beta mutu ding 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 beta ye mutu ba obeta ebongo ya lobeso mais nga na esa le mission na nga lobeso na ye ba soki okokaya bango nyonso muselu ye kuta na tomo ya se ya tomo ya wana obeta ngo pete te aza na ton se po ya vandisa agwaya kote wana keba mote mikwa na eloko mo ezokota na pete beye na rythme na ye wana mais yangani siko nde fo tuna pe bango beta na eloko ambulance ozalaka lese nini soki yo telemi na coin animateur moko oyo olingaka telema mopanzi mpe bokobeta bien oyo nani oyo osepela on a sepela soki ke no ambulance atelemi mpe na mopanzi kuna mpe motu moko oyo yo olingaka mpe nobwaka na ye baza moko te na wenge awa na wenge nalinga so na telemi koto oyo lobeso atelemi pembe na nga bekisa telemi na coin Diego pa telemi na coin bongo liboka bwaka pena na biso su te liboka aza mutu olongoli na orchestre obendeli mpo okonte ye te na bi otoza na rep liboka baza bato ba intervention so bendule mbolo basepela so vérité comprendre aza animateur ya wenge tri esala succès liboka wenge eza nzete mais ekomaka na ta moko boye so tobwaka aye na moma opo tolanda ingeta te tobetaka répertoire selo ingeta
baobeta nzembo chic bazo l'ambulance abwaki babeti boye bexe abwaki babeti boye lobeso abwaki selon ni eloko nini oyo ambulance azobongisa oyo mpo alesa public na ye eloko nini oyo ozobongisa oyo pene eza na kati mama moyo mama napesi mbongo na nga comme miso na se bonene kauki yango na naobeta ona ndenge mo bopo nayebi ke internet te nga fo ekauka te mama moyo mama na devi mbongo na nga pourquoi yokati sentiment yebake nga na sepeli te pourquoi yoboloke sentiment yebake je suis fâché nazongeli nzungu na nga ya ofele biloko ezoya tu yango te ozobanga ozobanga wende naobanga mpo na nga na bakanda moni bakri na nga neti babongama bayibango kaka na mambo internet bongama na beto bongama bakri na nga na beta na balazamba bato bayebi bayibango kaka na mambo internet na sele émission boye bakrekei ya na komana basurprise so na flashing to boy combler na flashing eta na boki ale côté le chike bazo na boki buba na boki vandila on eza yo ta yangai mais tout le monde peut crier quoi na boka ngo te eza cri oyo ezaki na kati ya wenge Kirikou ya liboso na nga na uti Luanda na ye batali voir Kirikou eza mukia lokwa alliance ezaki cri ya bato ya Kirikou boso ya nani eza cri ya wenge sala cri oh mais tozana bilo musu na wenge nde tovanda rape yo kanti ba chef d'état major ba kakol bazana mais ezaki ya nani cri wana ezaki Kirikou mtando boka cri ya Kirikou yo ne mto yebi keza ye menga na cri wana to yebi ke yemta na oboka ngo to moni mto boka yango c'est que tant yake ine ya pesa ki boka yake tezaki mambo studio ndezo kokate batali binaki faut ambulance aya ya mona yaki iya betsa nguna kote mo boiti ko nenge yemo wa betsa ngo nande yo betsa ngo différence ya kote bo mote ba bengani na okese po betsa mabe batali tika bengani po na bongo mwana lo ba mingi yate batala ambulance lelo po ani azomela bo yo betselo wa mutu même si yo boire yango bien mais eloko ndima ke eloko nisa ye tenga na be eloko wana eza ya wenge to wana bato mosusu bayaka bachive etikalaka batali te photo zwa cri oyo ezonga Kirikou comme tel ayaki bwakaka ngo bwakaka est-ce que tokomi na te studio batali ke voix ezo et concordé te na ampérage ya micro batali Angola papole yango sikoyo ntango yo première fois ya na maison mère kokoma pena va confirmer au à la maison mère aux à la maison mère première fois na yo au mata podium au boire nani na mwaka na nga na boire za na Luanda test mais comme te confirmation ezaka na la zamba po base ambassade bana obanga pete kuna bandimio a esimba te souci na ngeza za na wenge so mona tika Angola pona ya pona yeba ke ba chege marginal ba yebi ba héritier forma bana petre ngol na sokola na ba Gino Belgado ba Gilo Madambu ba Francis Ibweki fils Angrata ba ya ba yebi pena ke ye ba fils Tchelo ba Simon Arabe babi benake ye fo wenge ena sete sekuna ezaki mboka mususu babite fo ya la zamba confirmer na yaka na kuta ba animateur ebele na kuta ba prince ba démon de l'ambiance olonga kampo bino batangola pe bolonga pampa te batangola mbeya bongo baza batabangola principal longa te ya samtangola te ye bazo kabinda lokwa province bazo na kikwiti na kisasa ya différent nga bazo na capitale na Luanda kote ba mama Monique bazalaka ba Serge Tata Kibokolo ba na Angola te ya na kabinda bon prince d'Angola ba pesa ine mais on est monté nga na yeke mbamo batali te Angola nde batali te Angola nde ye prince Angola toi différent do yo oya yango tsheki mana le nga na zoki nga bazonga na kata capitale mais oui bagaille quand même avant même oui bagaille kona ebetende na bagaille ba boka ba biloko na yebi ba ile more mama ile na yebi ke prince azaza abangsa ko prince ndaza na yebi ka ambulance na guerrier abangsa ko te abangsa ngate ngamuta abangsa ngata ba vrai ba juna ba vie ba juna ba Kaluji ba Bill Clinton ba to na tala bina ba vie ba vie liboka yo ande ko liboka allez liboka fort on comprend liboka ka ndeko na nga ya wenge biso na wenge to potana kati mais to na ba guerre loyale bosola te kosa dala obi guerre mo na keso nga na ba te so wa makasi to ko kate wenge to na guerre loyale mo ko ma repère mo boye ozo mekana pour pesa yo force ya au travail ya comprendre travail ya on to lobit préparer le moko boye o ambulance ça concentré à larguer plan na wenge faut la ka prémonde na ka rep boye na ça pré pour ba test si la raté petit mo pa ko uta pala vandela ki coussin de faux aka obongama de faux aka après tant ba lobi sineti confrère na yo ba ebisi ba lobi azana baisse Diego azana baisse a ko paiement après un mois ya remonter Diego tam susu bon tout ça après ba jour
ezaki ta mosusu jour wana ta mosusu aki fièvre to eloko moko boye to boye. Est-ce que réellement ça peut na baisse? Nga na yebi bese sana te. Rapport ya bino. Moto akoyeba bese wana eza ye moko big boss le roi des frères bike mono mikolo boye mono mikolo mono mikolo. Mais déjà bendo ça sina mabe taki ya ki doyen na yo liboso na yo voyage yo ki ya tikala. Et taki ye pe santé ça nango bien ça n'était pas to bateke yo azaki malade. Namoni na wenge. Na wenge za ena conseil musubi ba koki kanta mususu lo beso ye moko. To mona mamba test ya Brexit. Ba yeki ba négliger lo beso. Ba négliger na sens ni public yo yaki ona ba boya ki yete mais ba evanda bo kata fumbo e kanyi moki. Yo. Bolutine Pavarotti le procureur. Il dit the DJ animateur is good, is good. C'est parmi mes meilleurs, parmi mes préférés, parmi. Ça, c'est Pavarotti Bolutine. L'incontestable, l'indubitable. Je suis unique avec la seule personne qui a une école vocale qui à travers le monde, à travers partout, à travers Kinshasa, à travers les RDC, pas de tout bazol en arangai. Toi la maison mère toi na kata maison na kata la samba. Ouais ouais. Que tu m'as ata yo kokota mambote. Kokota note, hein? Yo simo kimbang. Yo asimo kimbang. Ata babo yo lelo mo asimo kimbang. Babi o balobi peke o balobi o bolinga liboka te. Ya za futu muka. Futu muka. Bo bolinga liboka te ngam na zwai. Ça no keste na ngai. Ngabiso tu ba travailler à mutu. Donc c'est-à-dire que bozo attend et oyoka est bien. Oza futu muka. Ba benga e Angola. Oza charge à procurer. Mes charges on a fait ce on a café room karaté. Un vrai successeur. On a fait on a café room. Olembia omo banga batesango. Na okuta na mtumo pas frapper yo. Ngana komi na haute cour constitutionnelle. La cour constitutionnelle. Est-ce que vous êtes prêt au solo? Nga? Te sisa na nande kona. On a habité sisa to solo na yo. La cour constitutionnelle c'est-à-dire que nazali kolo yaba procureur bomba yango to solo. Nani? C'est-à-dire que l'unique l'école que vous avez, et vous en avez à travers la RDC. C'est-à-dire que quand ça fait 13 ans. Et 13 ans, et boiloté, soit vie. 13 ans, et boiloté, fingaye. 13 ans, et boiloté, aza fidèle. 13 ans, et boiloté, toujours, monsieur. Mais pour qu'il y ait un chant vocal mouké. Pour qu'il y ait un chant vocal mouké. Vocal mouké, un album. Oh, un album, oui. Ouais, album a joué à coach. Hein? Les albums a joué à coach. Merci beaucoup. Ouais, nous sommes dans la samba, on est comme ça. Ça se fait comme ça, ils ont live, dans la samba, dans la poteau. Donc ils ont Ndaku, oui, Ndaku yo, place Maison Mère Répétaka. Donc siège na bango yango quoi. Elle a Maison Blanche. Ah, c'est Maison Blanche, bamanzaka batoni, te bota ne bazwa. Donc bana bango libane belé donc orchestre, tout le rappelle moi vérité parce que orchestre tout le rappelle moi vérité. A misi ba misi belé vraiment. Merci pour moi. Et ça le nene mambo yo. Confrère na yo. So monique to sala émission intervenir c'est que yebi ba petit na baza ba linda ba shida baza ba buka eloko lo chine ba yebi mama monenge ça on pas doki eza ambiance quoi yemo monique te ambulance au sala yo kitena biso ka simo kimbango futu muka mais ambulance e moto ba pe fete ngalo ba mo vérité mais au sala na critiquer kolera katafumbwa ke beta mamokiro katafumbwa beta ba kolera wa mutu beta ye mutu na sala ko ba publicité ko tu ya biscuit prince a pambe les sala ba succès na Congo partout et ça tant tout ça si ba modèle ba suki obonini oh ça rasta brésilienne est trop cher ozali passa tout baran wayebi rasta ngana rasta dinero okitela baka grande papa oti rasta dinero d'Angola ambulance na kei unsi yo ya ko botola ki Angola to be ki Angola za ya ba prince yo ye kamba moko moko appareil ki Angola ngoni nze eko maya yo reina sima prince prince mto yebi no prince d'Angola yo ya ambulance d'Angola osomona te mto emombrier prince eza véritable Angola sud de capitale des provinces. Yo capitale, prince une province. Province, cabine. C'est-à-dire yo ne faut. Oui, c'est moi. Non, prince. Je suis à Koutaino bobo ranaï.
mais tozala neza tobwaka na ye déjà yebi makambo ezala te mona na bateste babexi ya nime nga na ye na suka bazoyoka te makambo ekanga makambo tu bapetisanga bayebi aza kibolabola kibolabola ekanga masolo mikolo tozobuka kaka mopende mokusani wana oyoki yango te nga nayoka kaka bavandila tere shike bazola apesaki buka ye kitoko buka ye ayoka bilengi simba salango kitoko bukango simba yatika botika merci vraiment eza bongo vraiment eza bon félicitations na bino merci napesi mbote kaka na bana poto Yannick Munga Fabrice Munga jifashi le choix mama sa coach makambo yango te Jean-Marc Abunda 520 giga Jérémy Mukulu SP Babo patron na kati ya Canada bana Luanda Chege Marginal Héritier Mvoma bana Petrangol Kasenda Marthe Mutamba tobike kala mingi te makambo Simba to ya kote wana docteur Ige Malongi on a vu na ngabina yeda ngana ba conseil mataka tembo base belé et boulema bazana énergie on a bureau donc makambo eza bien bana habité basser tchana kati basser na tchana kati atuna bino moi wa question à moro ngana kenanga au clôture mabanga non te na pesika mbote batutu ba te yo za no vera au vidéo biso pour la contact o alinga conseil ça bien moi makambo tu pour bilo msezo pesa na moi sino mbote ngana na moi c'était na pesi bébé Myriam mbote na pesi bébé Myriam mbote bébé Myriam Rodiane Botamba bébé Myriam Mbeya bafidèle internaute nayebi te bokompa bamusicien batangaka akomba bana yango bana ngo babota baona banzete benengeni mama mais obike nga na luka pe bino badanseuse obike na maison mère ata danseuse moko te danseuse azalaka te tobandi na kombo nani ya plus nga komona Linda Evenson Linda Evre d'Art bana nji bayebi bavena nga Paris à Londres bayebi Linda Evre d'Art ye mwana nsone mama bongo nga na Shida Bamonde bazaba bapoto babida Shida block cadena Shida izipa danseuse éducation abina makasi na izipa ngayo Shida katafumbwa donc mais balobio na yambaki pe ninga na bino moko ya mwasi niki ya danseuse affaire alobi na maison mère ba danseuse bazarate mikosiko mama yoko toloba na ote fo oswana de na BBC biso to abaleki biso to talela tana biso yo fo swana na ba cuisse de poulet mupende oswani na BBC oswani na Linda Mondela biso to abata génération na yote bango ba descendre la bango to na wenge swana ba Linda Mondela abi awa ba danseuse bazarate kuna nde ba danseuse aboye awa na wenge to ba danseuse aboye kaku kuna ba danseuse fufu ba ebe lote mais ya lobi bino awa nde ezate ba bino ba danseuse azata mona ata moko awa te sikoyo abi amona ata danseuse moko te na maison mère na tuna danseuse no mona na maison mère abi kuna danseuse azalaka te sikoyo niki ya la pétasse na ebi na nga ete oui bien te Élysée na ebi Judith Kusa na ebi Fallon ye na ebi ete yibo yebi ete te bien Élysée Judith ebele to yebi o bazalaka ba série na biso bambote trop passe bozani to si ça sera mo eloko wana bo beta wana ambila ya aussi c'est la biso to si c'est la biso vraiment to si ça to kabola bino na pesi mbote vraiment na tout le monde madame Geneviève Amani madame maman Geneviève Amani na pesi mbote monsieur Edo Amani na pesi mbote madame Astrid Matsanga Mayamba ya yo yangwana le fait na nga bienvenue Vangansele na pesi mbote j'ai dit et j'ai fini ciao na tigi bino ambulance mo lo mo wenga lo ngwana la nga Diego Jogwa solo bana poto bana partout mariage pe ama sananga kalo eza vendredi na bige na pesi mbote kotaza o ba petite sœur monika nde sala écriture ma maman ndengeza mikateza ndenge nini foko kotoyo ndenge nini foko libumweza ndenge nini foko mikuweza tena kati kaka misuni bukaye kitoko bukaye shamargega bunda simba ye salango kitoko simba ebulema na leli bukaye kitoko simba yes mbote na bana partout po toroke mingi te po mbeya babanzaka baza wana cadrement toujours ba champion d'homme bango tu baza wana match est bien. Pour les fidèles internautes, nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Vraiment, ce qui est sali nos plaisirs. Bon, remercier la Ponce Moko, les caméramans le plus expérimentés.
de l'Afrique centrale s'engage que moi, marche avec Mbedi 10 ya match. Vraiment, nazo sepela mingi, ba conseil nabino, ba remarque nabino, ba suggestion nabino, ça fait vraiment et ok le tout en monter bah vraiment na sepeli mingi vraiment sans oublier na obi que non, hein tonto Chamuna ko le na tina teyoka, hein ndeko Nicole Chamuna la force tranquille, papa ya Henrique Chamuna, vraiment sans oublier na remercier le vieux nanga Rigomanswe. Hein, le vieux Rigomanswe na pesio mbote, sans oublier le vieux Jorgi Samba. Le vieux Jorgi Samba, le vieux bienvenu Vangansele. Hein, motema ya harmonica arc-en-ciel. Cette fois parfum Tsunga. Sans oublier Thierry Biponda. Hein, Thierry Biponda. Na pesio mbote de la part de Ponce Moko. Sans oublier Verles Mbambu. D'Alias Mbambu na Paris. Na pesi opembote vraiment na lingi bino mingi madame Astrid Matsanga Mayamba maman na Morgan la victoire la femme de distinction moi si abokeseni na pesi ombote sans oublier maman Geneviève Amani pour lobby maman Geneviève Amani plus madame Astrid Matsanga Mayamba égale à Western Union na pesi bino mbote vraiment je dis et je finis ciao à la prochaine.